Comme tu as une réunion, hein? Tu as une réunion dans le deuxième monde. Alors, tu ni ça ta question. Tu le dis, mais maître, grand maître, pour nini batu ba boyaka, kondima ke bazali bana na yo bazala ka bana yo. Et à répondre ça bi mais bino bozo ko kamote ma passeport na nini. Bazo boyanga na kombo. Mais misala na ngai na makambo na nga bazo saila yango. Mama, dimanche, oyo. Soko ngine vidéo n'église toi kotala. Oya kotala race moka mabe mais moi sikitoko. Nakoyako. Yemoko pe mutabando loba ngate. Na opesa kaka micro. Aba na koyesa bato ska uta. Asa ko reconte ska ya uta. OK. Mais bon ka mission mabe ngake akaboche. Asa démon. Donc, ozomona, donc on a bien compte makambo ya ba signe satanique na misala na ye mamoko kamwa. Eza ba nzembo mususu ba composant ngo uniquement eza ba composition abili mabe. Ngai soko tuni mwasi na ngana bana na ngai nyonso même molimo. Na yebisa bango tanga na kokufa ni ba kusala ponanga. E kam saka bango. Mais toza pe na kiyo. Na lobaka batanga na cercueil. Basa nga ba dépense te. Na sila tika testament na ngai. Pe ba kunda ngai na ba cimetière ba ba lixwana te honnête nécropole. Nécropole za cimetière moko uniquement pour na bokiltiste. Cimetière zali entre le ciel et la terre. Bosco ezawapi. Na katikati. Siko katikati ngo zani. Na ebite ndo webs. Amoni sikoyo. Ozomona sikoyo. Donc bato basa Bible za na raison bato basa zoba. Omi musicien moka kufa. Bakunde na nécropole. Esprit ne basa la ngo tilelu. Musicien moko chrétien na munene. Tile sune ba teno ta ba kuna ta. Te moi lemboka ka moi te na privé tangi na tana. Moi j'étais un enfant chéri de Lucifer. Lucifer venait chez moi à la maison. Lucifer a mangé chez moi à la maison. Ah bon? Mais je te dis la vérité. Tant qu'on va venir à la maison, il y a une forme, quoi? Moto, esprit. Ça la bêtise, ça au banga. Moi, t'es solo la nanu, parce que égotique va te point d'interrogation, qu'est-ce que c'est belé. Azako ya nanda, azako ya méga non que ce soit partout. Azako ya ndeni, le la moto, le esprit. Azako ya une forme. Ça moi bendi ça m'a ramsou. Bon parce na posa na zombo sa mami wata et puis na kutana Lucifer siko ba pesa ba former ndenge na kutana yi mama na bongo rapidement hein babi na kana zwa o benite oh oui papa moi de badoka muso mambe como ya lisole como ya somwa hein tozo yoka tokata tozo yoka yo na bani ko sala prière wana na sali o babenga ka cercle kabbalistique. OK oui zarandeni ozara boule na ba mindelu na kati voilà ba étoile banini voilà yo très bien na mona na clip mo ya frère moko wana babenga ko cercle katikati na clip wana frère wana tema voilà cercle kabbalistique dana clip mo mona ka soka abibi na kati ya cercle wana afongola ka do mobo Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese-moi minikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, na Vincent Makeba. Mbote na balandinyo soya Ciel Ouvert TV. La valeur sur dans les seigneurs na lingarabino mingi na porte rabino à cœur. Maman Bejo Kalobe Abi. Le Kumu Pekembo le sponsor numéro 1 OAPC. Ngai na yope ma Seigneur Jésus-Christ.
Là, c'est pour la rappeler de bêta masolo sur la spiritualité. Et ça dit kakapo. Et la musabongo banana nzambe et belé bazali ignorant et belé ba zotambola hein qui tendi bakangi na miso mais sans pour autant ko comprendre nini oyo ezali ko impacter na bavi na bango. D'après Simbote na badeko nyonso ya ciel ouvert na moni ba diaspora communauté congolaise. Namoni le couple Simon Kivoloka depuis Allemagne, Gigi Kiawakana, Céline Yala, Kevin Ipoma, bienvenue Mangani, l'Autrichien de valeur, et pourquoi pas aussi maman Brigitte, Namoni Peli Bongo, maman Charlotte Komba Alambi depuis États-Unis, papa Flori, Laili Benga, je te salue. Badekonatangi Bakombote, Nalingi Binomingi, na Pesi Bambote. Et bah lingara la valeur sur dans le Seigneur tengai pena na lingara bino na pesa position à moté manangai je vous aime bien et sengopé le kumu lisusu kembo na Seigneur Jésus-Christ abateli biso uta e bandeli ambula appelle l'autre côté décembre le sambo na biso pezali to silisango et kozala susu malamu mingi. Alors je ne suis pas seule, je suis avec le patriarche Vincent Makela. Alors sur ce, nous allons entretenir par rapport à sujet autocolobela lolo et zali bongo les signes sataniques. Pourquoi je dis les signes sataniques? Parce que le loto comme on a même dans ba clip, hein, ba musicien au bazali bongo influent, hein, ba sala ba signe moko musu so kolobeza aigle. Mais so kolandi pa mo zindo nango signe wana marque de la bête 666 mais par ignorance bandego mususu bako comprendre na ndenge bako comprendre impact nango ezali nini basine et aller belé na préféré ko solango na le patriarche parce que azali moko oyo azala kipe na ngambo ya soloka hein donc ye pena spiritualité vandi et nzambe wana na bolingo na ye na lo baronde alegi saka na stage kuna pour à récupérer ye dans le Seigneur enfin que bana ko sauver ba âme pour la gloire du Seigneur. Alors, rapidement, on a coupé Sambote, na invité Nangai. Bonjour, l'homme de Dieu. Bonjour, maman Bijou, la valeur sûre de l'éternel. Nzamba le kana opambola. Amen. Mbote na bande ko bakolanda biso pona pongo tokoyeba kokota na bozindo amaso na biso. Leo pena no bana mbote mingi pa ya papa nanga molimo le pasteur Jérôme. Nzamba le kana opambola ya pesi santé kitoko pa pesi bomo imolai. Amen. Et pa ya tata batata le grand patriarche pasteur Kelani Pata. Merci pour l'encadrement na bango et na bosanité musée Mulamba nzamba pesa bobo moi molai pe santé kitoko parce que biso to kambamba na batata solo ha ba papo yo oyebi na tango wana bazo benga nzamba jamu jalisi nzamba jamu jalisi soki bongwani te lifelo eza kozela yo vraiment les aigles comme matin le eza message c'est ba massage bazo masser batu donc biso to bongo motem na époque wana na ba 82 wana 84 vraiment Jésus azalaki ya bo solo et ça le ko la loto tout monde na ba aventure comme na vie chrétienne ba benga mutu mosala nzambe kotala o te soko talika forme garaboui oki ko sanksa tentena na Spirou na soki na bimili kilik donc basé ba tata pena solo ba exception nzamba solo ba exception te que sozo semble faut kaka oza ba chemise ba kitoko oza ba mutuka malamu tout ça banini donc nzamba za matériel te mais nzambe aza avant semaine na kati ya bo solo na molimo donc c'est ça na pesi ba mbote belé na pesi mbote pa mta filmer bisoti obosani l'homme valable Cédric Makela petit frère Jésus-Christ c'est moi en tout cas nzambe cerveau électronique nzamba le kana pambola ye et na pesi mbote mingi et pas ya moi sinangai wansu na pesi ete mon œuvre d'art mon œuvre d'art Bénédicte Makela maman bana diemto salangai na zala obi mikoleki je passais des moments très difficiles vraiment donc santé tungsenga makasi kuta saki na ba crise na tamso yebi angote même musikuto sala na sala ki en église donc non seulement ba perte ba mémoire tout ça bloquement ngwana mais heureusement il pas à former azo sambela tout ça banini atali kamone komi mais on a prié na récupérer donc nzambe mazwa lokumu et puis na mona pesi mbote mingi et puis tout ça ana leki na kobengele ite mémoire na pe et prophète Ephraim nzamba zanai kola pambola bango nyonso. Merci beaucoup to kamba mana lo sambo ya mboto kotala masolo na biso nzambe tata soza na likolo tika te kombo ne kumisa mabokonzi na yo ya oyo lingi basala ngo se pela moko lingi to saka na likolo pesa biso lelo bilei oyo koki na biso
limbisaka mabe na biso pela moko pe biso tozana mitema ko limbisa bandeko na biso sunga biso yawe to koyaka na komeka mate to koyaka na masengina te me bikisa biso na mabe nyonso moni satana aiko kiyele koyela biso lokola bitumba pona lukumu na yo na pambol pe ba banso ba kolanda biso Nzambe sunga bango ba comprendre message otokopesa pona lukumu na yo na kombo na Yesu Masia oya zali nkolo mosumpe biksi na biso amen. Amen. Oui, l'homme de Dieu te joue sujet parce que na mikolo oyo tozali mabe ekoti mingi surtout na jeunesse na biso lelongo ekotambusama vraiment na kati ya ignorance makasi. Est-ce que okoki ko lobela biso na sujet tozo lobela ya ba les signes sataniques komeka mpe ko décortiquer yango parce que lelo oyo même na ba clip to komona mais moko pour comprendre que nos signes eza bien te mais oko salango oko yembango alors biloko wana tout na kati ya vie ya moto sur le plan spirituel ezoko impacter nini na pesi malobe paina. Sœur Bijou, c'est très important question tuningai Satan a injecté makami na mukili biloko nezali ebele na mukili me bato ba kango te na komenga mami ko témoigner le mot très important mon Seigneur Nzambe la vallée sud de l'Éternel comme toi na réunion toi na réunion na deuxième monde alors to tuni Satan question to lobi mais maître grand maître pour nini bato ba boyaka kondima ke bazali bana na yo bazalaka bana yo et à répondre ça mais bino bozo ko kamote ma passeport na nini bazo boyanga na kombo mais misala na ngai na makambo na nga bazo saila yango vraiment est-ce que ba boyinga to balingi ngai ba moto moneke ezala bato mingi o balbaka na za mwana nzambe na za mosali ya nzambe mais bazana se ya bokonza satana parce que satana atima kamne bele na mukili oyo bato ba bakate basine satanique ezaka basine o ba mise ba sala te ezana ba TV ezana ba radio ezana maputa ezana ba sano tozolela ezana ba nzungu donc babilembo ya satana ezali ebele ezala mapapo tozolata na kasi toko décortiquer ngo moko et puis toko yeba no sabno basine ngo ndenge ezali ezana maloba o bato bazobimisa ezala baloyembo bato bazako yemba ezala ba cri oyo bato bazako beta surtout binga ba muziki nyonso wana ezali bilembo ya satana sana moi bato bazako utiliser ngo ba sela ngo mais na kozanga boyebi ezako impacter fi na bango na ba mabe parce que tant ozako utiliser bilembo ya moini satana yeba ke okomi déjà mosali na yi ozala contact na ye mama oyebi ke ba magie mingi eye kolamba kaka na ba livre nolinga ni nakotanga kaka ezaka loko na bible te muto ozotanga bible soki nzambe alingi na volonté na ye bible oyo ko impacter yo epe ko sungo ke so sola makambo ebele epe ko sunga yo bongo na motema eza pe ndenge moko na ba livre satanique na ba makambo to sala satan wako teza plus pire parce que nzambe azalaka bandeko eskizanga pona likambo na koloba nzambe azalaka impoli te mais nzambe quand même azalaka poli na mokanda Apocalypse 3:20 azoba ke voici je me tiens à ta porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voilà au monde pour nzambe akota esengeli soki abeti yo fungoleli ye nde akoti mais diable abetaka te diable akota amba olinga te akoti donc par exemple moko ezala vraiment clair mama yo somona awa na mokili classe akofinga bato ezalaka ezalaka te classe akotonga ezalaka te classe akindumba ezalaka te mais comment moto azosala ngo na facilité moto akomi na balangage facile soki afingi yo mama oyi komikata misapi pe azomibonga mapena ezouta na kati ya bilelo akosentir automatiquement eza koya yango moko mais soki opesi motu wana aprie to aloba makambo ya nzambe to ateya motu omona azokoka te mais kofinga koloba mabe kosabwe ezoma facilement parce que diable aza impoli okoinvite te mais akokota mais tandis que Jésus
abetaka soko invité ye akoti kati na yo ozomona donc diable aza ko impacter bomba ya bato ebele baza na scène epakolami ya satana baza déjà na bokonzi ya satana bomwe na bango mais par ignorance bazoyeba te yango moni bible ezobake libota na nge ezobibisama mpona kozanga boyebi bato mingi balobaka kozanga boyebi eza liwa ya ndambu me ngai nakoloba eza liwa ya mobimba parce que ntango tozalaki na misala wana tokokanga bato mingi mpe ndenge wana ignorance na yo ebomisi yo ignorance na yo ebebisi vi na yo c'est très important makambo naza koloba donc bilembo ya satana mama bijou la valeur sur l'éternel eza ebele mpe bato baza kosalela yango sans le savoir bato baza kosalela yango sans le savoir malgré bacomprendre ke eza bilembo ya satana parce que toloba tozala clair ata moto ayebi nzambe te a deux fois soki ovandi mpena concentré liboso écran na yo okotala banzembo to mpo okoyoka banzembo to mpo okotala baclip mosusu okocomprendre bango que c'est un message diabolique qui passe mais toyokaka te d'autant plus que tokotala banzembo yango toza kolinga yango su makasi ozosentir désir moko ekomata yo ozokoenfonce yo lisusu davantage conséquence nango impact nango na vie ya moto ezali nini oui ntango oyo oza na se ya bokonzi ya biloko wana ya liboso ozodétruire vie na yo ntango oza koimpacte yo ozodétruire vie na yo epuis eza koréduire bambula na yo mama sur 100% bato bakufaka lelo 90% ou 80% eza liyo ya nzambe te po bato basaka na bango ankete nsima liyo ya moto omoni kaka akufi na ye esili mais so bayebi basala bankete spirituelle omona ke moto akufaka pamba te il faut likambo koza na nsima ya liwa na ye alors nde nabiki loko bato basala akete batundi kaka motu mais ngai oyo naza koyebisa yo toza kokende kolamusa bato na be moto akufi na basimetiere tolamusi tomani kosambisa ye bon nazopesa témoignage na ngai te non tokobalance mpe moi okokota mpe parti ya témoignage na yo par rapport ya sujet tokolobela parce que c'est très important mpo lelo mituna ekotunama bato wana ntango bakokufa liwa ya nzambe te oui vous avez toujours dit ke no bakendaka na lieu de repos kozela jugement misusu bakenda lieu de tourment ainsi de suite mais entre temps otu kolobela komoko très important que ntango ozalaki na misala wana ya soloka bozalaki kosambisa bato bawei wana oyo bazalaki ya kokufa na ndenge ya mabe na ndenge ya bosatana bozalaki kokende kosambisa milimo wana parce que ntango bozalaki kokende kosambisa milimo wana et après nini ebandaki kolanda est ce que bazalaki susu kozonga na mokili na forme mosusu mpona kosalela satana to bazalaki kocontinue kosalela satana na monde oyo ya deuxième monde ça se passait un peu comment bon maman avant nakotalika mwana nakoleka nani koyebiso na mokili oyo toza na deux races toza na barace ya bato oyo botaka epai ya nzambe mpe toza na barace ya bato oyo botaka epai ya satana mi ange mi démon oui donc moto apena donc aye mpe na mokili lokola mwasi lokolo ma bijou aye mpe lokola mobali lokola nga maza motu te aza race ya mabe de bible elobi yango soki nzambe alingi topesa baverse donc aza race ya nzambe te aza race ya mabe nopesa kaka exemple moko moke na basala nzambe bakolanda ngai so na balokuta batelemela jésus aponaki 12 disciples te mais na kati 12 disciples race moko ya mabe azalaki na kati bible yesu azoloba boye naponi bino 12 na mibale mais moko na bino azali race ya mabe aza mwana ya satana aza mwana ya diabulu et jésus ake un peu loin alobi ke esengelaki na ye abotama te donc elingi ke barase ya mabe babotamaka baye mpe na mokili oyo abali mpe azobota mpe bana atekaka mpe na zandu mais aza race ya mabe je crois que prochainement napesa bino bacaractère ya bato wana ndenge bazalaka mpo na découvrir aza race normale te mama dimanche oyo soko olingi na invité na église oyo akotala oyo akotala race moko mabe mais mwasi kitoko nakoyako ye moko mpe moto abanda oloba nga te napesa kaka micro aba nakoyesa bato esika awuta aza korekonte esika ye awuta ozo comprendre aza korekonte esika ye awuta et puis mission ya ye kosala mama na ye alingi obota mona mba azalaki na zebi ye azalaki na deuxième monde
batini balobi longola mwana na kotana mo mama na yo po yo botama. Est-ce que tu comprends? Donc baraswana bazali neti ngai na pose exemple moko et ça la kamanda moko mone frère yimbi azas que aux États-Unis je crois qu'elles sont dans ngai na pesi mbote mingi abimaki azaki parmi les 5 donc 5 serviteurs à diable à Congo. Ah bon? Oui azaki parmi les 5 ça on a privé dans tangelo bango. Papa c'est que les 5 mousquetaires na privé dans tangelo ba kombo wana. Oyoka mission moko na mboka na soba zo benga grand maître yorgo. Nete soba yebi. Na yoka. Oyoka mais bato ka sake que grand maître yorgo o ezapo azai grand mission te yorgo c'est un démon. OK. Oui. Yorgo c'est un démon ezapo na ko la cramoger aza démon. OK. Mais boka mission ba benga ke a cramoger. Aza démon. Donc ozomona donc on a bina konta makambo ya ba signe satanique na misana na ye mamoko kamwa eza na banzembo mususu ba composant uniquement eza ba composition ya biliu mabe ba cri eza ba cri ba démon ozomona donc ba cri wana soko yo zoyo kayango eza ko bebisa yo okotanga so ta cri moko. Mais si boka ba cri lokola ba cimetière na kitambo memai. Qu'est-ce cimetière memai c'est bien betango yaka ba. Oui que cimetière na place bala muté. Qu'est-ce place? Mutu boka lingango azalite. Oyebi ngai soko tuni mwasi na ngana bana na ngai nyoso même molimo. Na yebisa bango tanga na kokufa ni ba kosala ponanga. E kam saka bango. Mais toza pena kiyo. Na lobaka ba tanga na certificat. Basa nga ba dépense te. Na sila tika testament na ngai. Pe ba kunda ngai na ba cimetière ba ba lix wana te honnête nécropole. Nécropole za cimetière moko uniquement pour na bokiltiste. Ah bon? Oh. Mama, tala batu basaka mayele te. Ozoka cimetière ba zo benga ngo cimetière zali entre le ciel et la terre. Bosco za wapi? Na katikati. Siko katikati ngo zani? Na ebite ndo webs. Amoni sikoyo. Ozomona sikoyo. Donc batu basa Bible zana rezo batu basa zoba. Ngaba ke kundanga na nécropole porani. Omi musicien mo ka kufa. Bakunde na nécropole. Esprit ne basa la ngo tilelu. Musicien mo ko chrétien na munene. Tilelu ba tano taka bakuna taka. Te moi lemboka ka moi te atana privé tangina atana privé. Ça na privé no tangila. Tilelo bo batu batala parmi ya ba star chrétienne o ba kufa. Star wa ningi saka mukilo to bebene ningi saka mukilo. Ouais. Oui, ba ka ko tata ba ngino kundaye. Ba sala kirie. Ba lande la film wana malamu. O mwana taba comme si bakoti na kati ya batu musuku to bakufa. Batu musuku bakufa musuku apika ba crise même en plein nani na e ba désordre pe zala na matanga na e makasi. Ah oui. Makasi désordre même moi j'étais là présente nazemi kutu ya 7 mois mais j'ai risqué la mort. On m'a de quoi avant sa mort. Avec au prédigue lui wana. On m'a soka sa mission na zolela. Chaque fois azaka kolela. Oh ba solela ba sala nga mabe. Ah boy na boy. Bolanda be mission na komona. Bon, ya za nzambe te. Oui. Yo zoe ba nenge ba zo solo mabe. Il y a beaucoup de choses de flou qui est là-dedans. OK. Mais votre voisin ne va pas y battre. Batala malamu, batala enterrement na ye. O comment ça bazo quitter na libulu. Mutu moko azana sima. Azaki ye moko. Bato za koto te. Mais azaki na sima koto yo. Mais mutu azako sala ba incantation. Ah bon? Oui. Tala mama bisu. Ngale sakabatu na musuni bona tangi na mingi te. Ngana tangi na pena mingi te. Parce que diable est de toute famille na biso papa na zaki de zone na ontatra. Mais kobota na famille za na kindokeza passe. Balekana kwa voter ako supporter ba na tête so banini na soka na peuple na soka na 4e année des humanités. Vraiment. Kosa no ngana français. Kosa no ngana ba mathématiques. Kosa no ngana makamnyo so ya mayele ya mukili. Mais na domaine na makama molimo
pourquoi ça n'est à moi passe parce que n'est pas à moi belé. Moi j'étais un enfant chéri de Lucifer. Lucifer venait chez moi à la maison. Lucifer a mangé chez moi à la maison. Ah bon? Mais je te dis la vérité. Tant qu'on va venir à la maison, il y a une forme, moto, esprit. Ça la bêtise, au banga. Moi, t'es solo la nanu, parce que égotique va point d'interrogation, qu'est-ce c'est belé. Azako yanda, azako ya méga non que ce soit partout. Azako yandeni, la moto, l'esprit. Azako yana forme. C'est là, moi, bendi ça m'a ramené. Au moins, la seule Gisèle. Celle là, pas dans le ou à Pembe. Oui, parce que ah bon? Ah, mon isko kamwe. Ba bengane pe na famille pour na kindoki. C'est le monde n'a pas dans kitoko no monde na ces grande sorcière. Elle était une grande sorcière. Ba zarabasi kitoko mibali kitoko makamba. Au moins isko. Ce qui nzamba saka tokuta na raté. A kolindenge wana tina nega za boyi. Oyi batu bana ko détruire. Vraiment. Oyi batu bana ko détruire. Moko so benga tunae. Azebe ko sambela, ok pe l'église, bon tu peux pas protocole. Moko so ke l'église moko boye. Pasteur ngazaki ndoki. Maman na papa de ba meme l'église wana avant na pasteur makabasata na wana. A meme l'église wana. Likamako kamwa pasteur abengi siye. Ba so na pasteur. Abengi tata na mama ne. Abi mwana botika ya zena kindoki te. Oh. Aza mwana moko malamu pe na mwana moko kitoko. Sikoyo papa na mama ne bazo kamwa. Sima pasteur abengi se na bureau abi kotika misala wana ti. Kutu lokola yo ye osape na ngoya makasi obana ko yedengai. Potos oui. Je dis ça au nom de Jésus. Tout na yemo nakasi kalami te pa ko ya, tout na ko yebisa. Akoyebisa. Do omon ngai nzambe so une église okomona na majorité ya ba membre église mingi bazaka na misala mabi. Me babika. Ngane vito dimanche yaka eko solo ba chef de poule oka makamu mwana moi ça comme jeune fille apakoli pa teli atiba Messi awana na ba fesse azo so pa mibali mais oko kona munoko ngaite ye moko asa koli ezate kaza bébé mais jeune fille ah ça me skaya uta do ba revena bango wana do ba so détruire batu et puis d'accord so le pama bijou au moins de toi na mukili oyo batu mabe baleki batu ebele ne bele pardon, batu mabe baleki batu malamu ne bele. Donc batu malamu baza muke. Batu mabenge baza ebele. Yango moni bibi Jésus azolo bake, azobenga Satan aza yenda zali maître mukilo. C'est le diable qui dirige le monde. Et ça Satan. Sikoyo, tikana betoli solo ya ndenge le diable akipananga. Kama nanga comme ne yimbi. Bon, nazaki na des amis batu zaki ba lokola ba trois mousquetaires ezaki ngai yimbi na muninga ngam su comme ne kiminga bedel voilà merci chérie yo taibi bedel maman très dangereux na monde mulili et puis nzamba sala grâce biso tout trois to bongo la botema et puis biso nyoso ba yemba biso wabi kenga ba yemba kana banze OK ba yemba kana banze ba mbanga teke pona zanga soki dans nini pona ba pouvoir la sorcellerie tozo pesa ba mise pelu pemba. OK siko yo frère yimbi wana na kola bande ya ye abenga yo po lo valo ko tsali mero mama bijo o tsali mero na ye abenga yo ba yemba ye bele o kanje moko boye mona ma ye mona ma yo elima mona ma ye mona ma elima ya mai mona mana kisanga mboka bakoteka ka bolingo mise moko mise mo mta ayembango ye wana nde yimbi. OK très dangereux ba yemba susu na animation politique mona mapesa nzela na landa ngana landa c'est ko batakala pele mobutu ba yebi yango besu ko yemba yesu na mise moko munene grand chanteur na mboka na biso mona mayaka ko bikisa ngai mona mae batinga yesu yangulu na zolo mona maye ni ba binze mwana titre nze mwana za moyeke. OK moyeke soko tiango na lingala ya pete boye kisi. Donc sikoyo et puis tu les en succès nzemona so batiango ti les en voilà surtout bato akala au moins pas nostalgie amizongi mama soko bi certifani tunaye kutane tunaye na lakisa ye voice ya diable na portable nanga tio le coup faut tu mona pas mutute
nalakisa ye voice na texto ya diable na pareil nanga. Ah bon? Oh. Wana sila bongo le motema. Mais a okomela yo. Oui. Mais a okomela ndeni po so bongo motema so contact exact so Maman, le diable m'a montré beaucoup de choses. Nga som tagi na télévision so témoigner. Ne baga wazo kosa. Parce que oui, toyeba qui très bien. Mais passé Richard, ayebi sa yote. A témoigner à tabi papa na ngozo mono yo, deux fois té. Parce que Richard a contre la motute, a sa rappel fantastique à motute, ma yebi sa yo, abinga ba na botama. Na mona na muto nza ba tu quoi passer 27. Mais ça comment qu'elle était? Tala ba kamelo dimanche à l'église. Parce que nani, non valable. On l'a qui ango. On l'a qui ba kamelo sami dimanche yo. Malgré tout nzoto za bien té. L'église dimanche to le kaya ya lobby awa. Pour ngane ngo sa publicité Jésus té. O tu moto roboko mtakwa yo tsango na émission. So que des danger. Richard Epsa lobby passer Richard Lim Sapado, a Epsa bi ke auta na classe kimi classe ya tele pa na zote ya na ponga bi na bana mais na benye na kombo na yi na zo se ma vie na yi ai salut oui akas abi papa sera yebinga te o moni bakaba denile si bazako so banini ba copia asa bengani pe kubala me kubala komeka kocha makolote 200 mètres te na église na ngai. On ta prospérité. Voilà, basali ensemble, maman. Ce sont les infiltrés. Maman, ce que tu as bon li moté manaye, et là, parce que tu as changé la vie de caractère. Nous avons changé, nous avons tout caractère, mais bituidi. Moutou a changé, à cause de changer une autre personne. Ce que tu as teya, moutou a sambe la nzambe, azaka kandenge bakatra mabe nga zarango, azam tema mabe, nano bongo li moté maté. Maman, c'est très difficile. Mais tu as bon motema, comme un yuma. Mais c'est très dangereux. Nga soki na meko na nzoto na kokiote. Na ko meko na molimo tina ko swayu. Bon. Pe ba no so oyo nga na kana bona vina ngata ngata misala mabe na rata mutute. Tu na zo ba na kitsa bang. Nzambe beke soki na continue ngi ndeko ba ajina koma na ngonda ngoko mademo. Poma na koma kitina niveau ya ko se transformer na ko na kata nzoto ambutu na cellule pe na bimi. Bon. Ce n'est que ba demba ko sala ngo. Mais Dieu comment utiliser son ndenge wana. Parce que kama na ngana yimbi. Non, bedel. Ye alekanga na ba grande époque wana. Sikoyo ngana kutana na kutana kina na Lucifer te. Tuna muto asala misala mabe ya au niveau. Combo ya vrai combo ya satana. Vrai combo ne zaranani. Ezana. Teno lo bango atene soka nan so na privé. Siko ba ko tala, soko bi mutu so ko témoigner. Tuna ye vrai combo ya satan parce que satan ba benga na mukili. OK. Lucifer ba benga na mukili. Mais tuna sko yo code secret ya combo na ye. Na deuxième ba benga na. Soka ba ye bita za fou. Vraiment merci beaucoup to komi ko. Kaka siko yo le biso lengi boy. Michel lengi makasi mais régie zo boma biso kuna. Mais tika no bandike diable akina na kuna ngati. To 5 minutes. Régie en tout cas, accorder 5 minutes parce que ma soeur comme il tout qu'on a toujours au caillou papa. Écoute ma bassi na ngoto le bien on était. Ah là là. Mademoiselle belé. Alors, ce qu'on a dit na posa bon basé na posa na zo ça mami wata. Et puis na kutana Lucifer. Ce qu'on va pesa ba former ndenge na kutana yi. Maman, na bon rapidement hein. Babi na kana zo na zo au bénite. Oh. Oh oui. Ah, papa. Moi, je vais le ah. Mambe como ya lisore como ya somwa hein. Tozo yoka. Tozo yoka yo. Babi ngana zo o beniti. O beniti ba toi ça là. Na yebi o beniti. Voilà. Na suis o beniti parce que ne pas quand na pe kuna. Na pe kuna. Alors na suis o beniti. Babi ngana zo ma pa baka desa. Baka desa 6. Baka desa ça succès. Babi ce que zo ngomi balé. Tumba yango. Donc ba poso nango ezika nyonso. Voilà. Babisko kamata o beniti zo kiti moka muke na mesa. Ata kiti to de kiti to mesa moka muke o tali boso na yo. Sala ba prière o to kopesa yo. Ba pesa ba prière. Mwana lo bango ezate. Na kepe na butu babi fo sala ngo vers 0h30. Parce que heure wana ezaka heure oyo mutu ana linga ngo mingi voisin linga ngo mingi. Des 0h30 3
3h30 à 4h. Ok. Yo moni bando ki bo pera pe mi air one. Ouais, voilà. Et puis même na mboyi, azaba na ba air na ye oyo ya lingaka. Ah bon? Ye atilisa kabatu na ye et puis atilisa ngo pona séduction na mokili oyo. Na ba jour. Na moyi za air ni na air ni. Na moyi. Et ça ka 12 na tongo et ça ka 5 et puis na pokwa et ça ka 18 OK. OK. Ba air oyo asala ka mingi ngwana. Pona mikolo et ça ka mingi ko la samedi. OK. Et puis na mercredi, mais surtout mi pela samedi. Maman, na comme sur le kamoko comme ça yo. Chaque samedi ne poko yo ngaza ke misala wana. Lucifer azali kolata nzoto ya motu akiti awa akiti na mokili boyi po akosala ambiance mpe tozali koyeba ke akozala na bar tel akozala na ekala tel akozala na buvet tel surtout na matonge bato ya matonge kala bayebi magasin mo ezali na matonge babenga yango boîte magique. Ah bon? Oui, Lucifer venait là-bas. Et puis, na buvette mo ezaki tout seulement na nini, na victoire wana, n'importe ce que kufa. Tout seulement victoire wana. Ba wana chaque samedi zalaki omona ba 40 ndenge na ndenge. Oh ba kalm soko tali ba so mona ngote maka samedi. Parce que mingi pe zoza ba cercueil, eza ba boîte à sardine, be mandengo wana. Alors ce qu'on a kena seli formule wana. Na juli pa baka desa na tiango ni ba na me likolo ya mesa. Na mulangi ya obeniti. Na bani ko sala prière wana. Na sali o babenga ka cercle kabbalistique. OK. Oui. Zarandeni. Ozara boule na ba mindelu na kati. Voilà. Ba étoile ba nini. Voilà yo très bien. Na mona na clip mo ya frère moko wana. Babenga ko cercle kati. Na clip wana frère wana tema. Voilà. Cercle kabala. Dana clip mo mona ka soka abibi na kati ya cercle wana afongola ka do mobo. Non, bon, comme ça, mon aïe, oh, tu n'as pas de mal. Comment mutu, tu as fait le bica analyse par rapport à clip pendant de ton monde là. Au moins, la Bible a quatre clips wana, a quatre fungoli de l'homme boy. Ezali, ezapé message. Maintenant, on va aller en hôtel, ça n'a pas de mot. Où est-ce que finaï? Alors, tant na beti kriwana, na mon kamba mo le kola, et l'homme mo la fourmi et bibo sonan. C'est quoi yo? Fourmi a badi ko tambola. So ka tamboli a kia tuti. Lipa. Te nini cercle wana a tutili na cercle wana o mona zongi parce que même si na salaka na sala cercle wana po abimate donc soka bimi ake bomba batanda kunanga nyonso. Oh voilà donc faut la protéger batanda kunanga yana sala ki cercle excuse cercle c'est que le kola lupango alors après quelques temps ta tourner pas comme le kola PC. Avec le rôle fourmi, comme le rôle PC. Papa est monnaie comme le rôle ligorodo. Aïe monnaie papa comme le rôle soso. Après que vimba, tiens comme qui mutu. Mais mouton moulaï, n'a mon tombe le plafond. A comme na 3 têtes. N'a pas poser la question. Tant on a répondu à la question, n'a pas ngai. Ah, n'a pas na présenté biloko yo. Natiri kola mesa akiti mama bijou akiti a comme le kola nga penza mais un bel homme ako bela mutu makon balé maboko balé bogara ko sakanate vraiment oui na présenté biloko wana talaka li papa ka desa de poke ezaki munene mulai mais afongoli munokone siko munokone kabwani so afongola ngo boye e funga misuboyi dezo funga bana 4 portes azui pawana atoka ka ha atafunite amansa kote mamu kubu ameli yango azui ami bale akota ngo pa ameli yango nda azui sikoyo o beni twana abiyo ndenda na efso ngalinga masango yo ameli koko nde abani ko tena ba besoin nanga na pesa ba besoin ngai tap saki ngam voilà vraiment en tout cas merci Tolandi yo vraiment nabokebi makasi lelo oyo pour comprendre moi somme moi chien de poule. Je comprends parce que maramba boye tolo bareza pour ça bibista satanate parce que il faut qu'on me un peu éclairer bananza mais ça va tout sous va comprendre à travers oui déjà tout ça bibista satanate mais to kotali sayo mokili oyo zali hein parce que ce que soit aux nzambe soit aux nzambe mais c'est mais ce que zomiye ba keno aux nzambe to za na chemin oya kolande ya lobiko et ça pour réveiller conscience na yo
ezindiso lisusu na bonzambe ezindiso lisusu na koluka nzambe mpo ozala réellement affranchi mpe ozala épargné na baréalité oyo bien que tokomi na suka me mama biso nango pesa sini mosusu mais mbala sima soko ya mingai nakoloba kaka ntina basigne oyo na miziki ya mokili tala misie moko abisaka album alongwa na orchestre banga misi album mais album na seli succès te mais sima nango ayi kokata suki lokola edingwi nanga susu oyebi ye déjà akata suki lokola edingwi e tanga kati suki wana sikasiki oyo abandi komata tala na album abandeko wana sera balbum wana asala album moko titre album wana boîte noire ozokanga même ata mpe mosusu babengaka ye mo pao tala na balbum na ye asala mpe album moko titre album wana Tchacho du sorcier kende ko vérifier tanga si stade du sorcier eko sala abracadabra or abracadabra c'est incantation soko ningo benga grand maître akramoje oui donc bato mukili nayebi te sere moko boye bazobenga mise moka na mboka na biso awa tati wata or so kidi ye tati wata aza mbali ya nani ya mami wata donc aza mutu normalité mais bato bazokumisa bazobeta mabuku omoni bilembo wana ezomema bato nde bakongo balobaka na bilungi obi bilungi ezomema bato na molili nga témoigne nanga ezalaka na bapreuve na témoignaka avec bapreuve moko mosusu nefi lo valable oyo azofilme yo na bilo valable moko susu mwasi wana mami ata tozalaki na kobenza madame Sophia autaka azozala na France po alobaki nga nde tokoboyanaka te tokotikanaka te alors mwasi oyo talakisa ye nga basani ya mabe oyo bato balelaka ti lelo me otaka na deuxième monde nalobanga lobango toshite mpe ka wana mbala moko basani ya 555 ouais sikoyo mo monobi esala succès ti lelo esala succès na balutu ya 555 somo yebaka ezaka marque de la bête. Merci beaucoup. Mais c'est là tes papa, maman. Parce qu'on a 555. En réalité, ça a 666. Na c'est là comme mususu. Oye bomi bato mingi na mboka na biso. Oye ba maputa mbazo benga ngo maputa soso. Ezalaka ati lelo. Ezali. Soso yoka na pesa tumayele. Est-ce que soso est comme makana 2S ou na 3S? Soso eza na 2S. Eza na 2S. Mais tala maputa wana eza na 3S. SSSS. Eza 666. OK. Mama makameza mingi. Basele za mingi akopesa mino bato bazaka. Tobaka lo batsoki olobi yango mutu so azwa capturer ngo ekomi ya ye. Akomi ko lo babiloba lo babisala sala. Po bomela ba marketing. Tellement ma marketing. Merci beaucoup. Nabalika masolo. Oui, eza vérité. Nazobalika masolo. Te kango abika ekoti la gembo. Verchate. Verchate za demo. OK. Mais ça qu'il faut to lingi mingi. Siko tango yo oza na nzambe te. Oza ko sala biloko wana. Obi mama bato mingi na mokili moto ko les ate. Parce que elo comme ça na soko la tango bolongo le 3 ans. Vraiment. Ça doit ça ba conséquences zo ko longola ba vie ba. Oui. N'abso lo comme ça ko lia. Po to le ba basine. Elo ko lokola ki magie. To linya on a biloko. Momoni mais ba combien ko kim nini? Magique. Donc il y a quoi là-dedans? La magie. Il y a la magie là-dedans. Donc diable va gagner vérité. Mais vérité de Zacharie. Pour comprendre ngo, il faut zala na mona na molimo na nzambe. Et ça lokona ndenge Satan qui pas Adam na Ève. Ai c'est bon que so bolembu ma misala mino ko fungwama. Tant ba leki mbuma mama bijou, misu pe fungwama ki. Satan ko sakite. Mais misu fungwama esko na ndenge mabe. Po ba so vite, po ba baka bwana nzambe. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin de notre émission. Minute Nathalie totalement épuisée. Ezalaki introduction. Peut-être vous allez vous demander Bassine Yango Bossi Célibisoté. On devait d'abord faire notre introduction. Restez branchés, scotchés dans votre chaîne, notre chaîne Ciel Ouvert. Suite à l'émission Ezali Ikolandama. Donc, vous allez discuter, mais ça kana kolbeta c'était et réveiller conscience na yon de konangai. Alléluia. Mon numéro c'est plus 243 89 355 10 99. C'est le numéro de la valeur sur dans le Seigneur.
pour na rotuna mituna préoccupation nous ne connaissons qu'en partie tous en pour ça pas koyeba connaissance na yo pour permettre biso to avancer. L'homme de Dieu message na bandeko ba kolanda biso to komi déjà na suka message je vous donne maman la valeur sur de l'Éternel bato ba kangama na Yesu bandimela Yesu l'homme valable o azo filmer biso maman n'était so aboya ko tsatemete parce que to zakane aza pe moi na biso na pesa ye numéro moko na bibenga numéro wana soki mni sili so wana abenga numéro wana makamamona asosola te abela obela combien de jours 2 semaines azobela kaka mam tolo bakeza blague te diable nde azokonza mukili oyo yo monaki Jésus Christ alobaki mokolo mokili oyo azoya eza na Bible mokolo mokili oyo azoya mais akokutanga ne loko nete Jésus a dit ça akokutanga na makambo nete. Est-ce que biso bato yo to sambela kanzambi biso bato to zana mukili to zana makambo ya satana kana na biso to ezati bato bakangama na Yesu masia mama bakangama na Yesu le seul sauveur moto bakaka solo mutabiki saka apesaka kimia ezaka Yesu soki te ngana obo nango bokolo motema te parce que na mondo ngana zalaki wana mama la valeur sur l'Éternel mama bisu na ki pe gâté vraiment na ki gâté ko sakana te mais tant na dimeli Yesu na balancer tous les deux côtés na moni côté yo eza faux malgré bisengo bazo pesa yo eza ya lukuta côté ya bien de côté on na komi yo na kangama na Yesu donc bande ko kangama na Yesu botika ko chola basali ya Nzambe boyo kakananu ya faux bazali ya vrai pe bazali donc bo kangama na bao ya vrai so ba no ba bango ndenge ni ko suto pesa basini owe ba no ka bango kaka na bizali lo ko ba bango donc bo kangama na Yesu po ozala épargner soki te na mukilo muta konzaka yango mutazo régner sur le diable parce que nzai ko nza ko yebisa yo voilà tika Nzambe aleka na ko pambola bino bato bolandi ngai na bolandi biso na Silver TV bol satan so na mo mke ko bege mke na bege raté mais santé zo tumisanga na mo ba perte bani yo sala ngai vraiment na seke fort to sala mission ko na ko differ bino mama bijumba sima soko ya mbingai vraiment ko zale sengo mingi tokota na profondeur ba makam oyo mo pas à l'éclairer que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Numéro de téléphone non abandeko ba kolanda biso numéro de téléphone za affiché wana de ko yo pesa affiché wana mais na ko lo bango lo ko lo binanga na lo ba plus 243 81 81 44 131 muno soza na problème ya sorcellerie ya envoûtement mi kakatono bo soki songolo soki pakala benga kabiso benga kana yo ko ka sateke ba sen sonza ba za ba aventurier beng na ajo ya ngano sa ba aventure pour lukanini na mikumsite mais depuis na bongo la moté matilo Dieu m'a tout donné. Amen. On se rend ngo posa nzama pesa ngangu. Parce que na ko sa ba aventure pour na lukanini. Tozo lukaka to préparer VS na biso et puis na mokolo nzamba benga biso to ke pe na kimia. Donc benga na numéro wana oko zala jamais dessus. Merci no maman bijou. Merci pas moi sinangai. Mon œuvre d'art maman Bene Makela. Merci na ba na ngaso na poto mona ta mdo ko na mezate na Amérique na Océanie na Asie tout ça Nzambe azala mino lungu. Voilà. Merci beaucoup. Naibi ki émission oyo esali plaisir na bandeko nyonso bakolanda biso. Soki nkolo yesu azongi te ngai na bino. Tomona ni susumbala sima. Bye. Hallelujah. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe mongani. Loboko na tata esemwa milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert.